Ah, rando na YouTube. Ekoti malilia. Muta pupule ka kitoko bikolo ezala baron. Bawana mususu. Bawana mususu. Tobosa na ngokezaka ko popule. Bara Sampindi. Ba enka de Masmanimba. Po rando ezobeta eze TikTok. Yaba koko la baron. Pona opase uketa la rando. Ya Raisa Mpungu. Ya enka de Masmanimba. Yana sanste. Vromi olanda émission na yo. Pa ya na Shemokonzi. Olanda rando ya Shemokonzi. Tout d'abord na Shemokonzi. Eza rando éducatif. Ah oui. Eza rando éducatif. Pona ko éduquer bango. Bazozo pa. Baza pe éduquer. Même Tony Guerre, président Tony Guerre Tangwayaka. Tangwa pupulaka éduquer bango pe. Mboka Revine a pupulaka éduquer bango pe. Nadine Mukendi a pupulaka éduquer bango pe. Bongo la baronne Yemoko. Éducatrice de masse azopia bango penza éducation. Siko bango o bazo sala to benga ngoni. Atabino barando so bazo pupula la baronne et pesa attention. Wana zo pia sous tension. Même mukusa ku tezo pesa te. Hey, bo préféré botala ya TikTok ya. Naebi. Nga papa rando ti. Nga ne munalinga rando. Nga colorando na sepela na makasi. Oui, nana posa rando ko. Nga posa rando sila nga te. Oh rando. Rando ezoma pamboli. Rando ekumbama. Okomasma c'était rando. Aujourd'hui, rando il est toujours là. Balbani. À la fitier. Bon, natangwa suka rando pekozala kaka. Oh rando elengi, rando sukali, rando go. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. La baronne Karine Mokonzi. Bon, nakenda kotala TikTok ya Christelle Misuni. Christelle Fernandez. Ngana kansaka bunga. En tout cas, TikTok eza bien. Na ba Christelle na TikTok. Bazoloba. Christelle alobaka na ebi. Malobaka so bana la baronne no. Soka bimina likamobwe. Mais na TikTok azoloba penza. Bongo na TikTok. Nani yango ayebite gaza camarade ya Karine Mokonzi. Amamika video moko wana. Karine alobaka. Christelle Fernandez camarade nanga. Do soko koti kaka. Video wane yambio. Christelle Fernandez camarade nanga. Fernandez Christelle Misuni. Ye pa lobe likambo papa zate. Mena modèle na iboke etala kuna. Boomona. Mais awa tozolo belande. Position rando. Bandeko. Rando epe maga.
toza na trêve rando epe maka rando ezali téléjournal te téléjournal ezalaka chaque jour chaque mois mais rando ezalaka bongo te rando mpo ezala elengi ekende ka modele rando esengeli ekende donc ataki apupoli mpe sikoyo botali ke bazwi nkuba bolobi te totika topemisa bango tokitisa minduki toza toujours na position totala bango totala bamisusu soki bakobimela wapi mpo na kati ya la Chine batalaka teke totala Yvette Kalombo non na kati ya la Chine batalaka partout mpo moto akokobima partout moto akokoya ntango aye botali ye te tika baluka na potopoto ye moko botali te oyoyo bato bana nsima na ye to baza ekiri ale bopesa yango papa soki mpe azwi motu makasi azwi me mikolo oyo na che mokonzi twande na likambo mateya ser rit mokonzi Karine mokonzi na barani kape nalandaki balai na prophète alobi kutokanga parti wana ser rit alobi liboso na Karine mokonzi boye mpo Karine alobelaki likambo oyo ya bafaux prophète mosusu bayaka bakoma kosilisa confiance ya bato mosusu apesi neti exemple ya prophète kaka oyo alobaki mpo na ye moko Karine mokonzi mais sans kotia kombo ya prophète wana sans kotia mpe kombo ya ye Karine mokonzi mbala moko prophète oyo bazalaki na Karine mokonzi alobi yango nayebisaka yo tala bokanga parti oyo yo un jour okobikisa bamolimo prophète alobi na Karine mokonzi serit mokonzi akobikisa bamolimo tokanga parti wana sikoyo alobeli yango na ndenge nini mpo eza nango claire makambo alobi Karine mokonzi un jour akobikisa bamolimo selon ngai prophète alobi na bamiracle ya nzambe na kati église Karine mokonzi comme moteyi comme prophétesse ou bien moteyi kaka enseignante akobikisa bamaladi bato bakona makambo ndenge na ndenge na losambo na bamiracle mpa na nga namoni alobi bongo mpa nomoni ndenge nini yo mpo omoni bongo mpo soki na sansi wana te wana na okomprendre te oui mpo soki Karine mokonzi akobikisa bamolimo eza na sansi wana te nga mpe na okomprendre te pourquoi mpo Karine abikisaka deja bamolimo siko prophète alobi un jour akobikisa bamolimo donc na modele ya bongo mpo deja sikoyo abikisa bamolimo bongo te bato boni batension ekita non esila ekoma bien juste bato boni bazwa pédicare mpo na Karine abikisaka deja bamolimo akimisaka bamaladi na koseka kaka esengo apesaka ere moko na vie na ye esofaka deja donc Karine abikisaka deja bamolimo mais sikoyo na miracle comme mosala nzambe yango prophète alobelaki selon ngai yo kuna olobi nini papa robo yo bongolaka makambo na bongoli te ngai na bongoli te ngai nalobi
opinion nanga likambo nini biso tu tozoka mateya no ah oui alors sikoyo olingi nini bandeko oyo bazozela rando eza rando esilaka te eza oui ekozala mpe kaka ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba lo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.